En Égypte, j'ai présenté un livre. Balagisi nga nazu enseignement na salaki pendant 2 mois. Nazu enseignement, on attend nazu enseignement pendant 2 mois. Ndene ko découvrir ça na mai moko. Do mai wana itité nango ezani. Soko meliango poison na nzoto na yo ikokota te. Sida ikokota te. Malédiction ikolanda te. Muntu nyonso ebike. Azali maladie moko incurable. Poison sur la solution te. Ako contacter nga na kosunga à travers mayo. Et en part ça, na ena ba chaîne tu ba bengi ba croix ya Saint-Benoît. Ba traiter belé ba ebi ngoti. Na sunga ba te belé ba oyo, ba ebi face oyo. Donc naza maître o naza les plus recherchés na minicho. Par rapport na uti na mambo Égypte. Na salisi ba te belé puis nazo continuer ko salisa ba te belé. Ba mamunanga eza sans condition. Tozana autorité moya mboka na Matadi aza vraiment mutu munene ba utaye ko bwagele mbasu mbasu wana na minicho na villa Matadi muntu oyo alongi yango ezanga ouais Kakebeti c'est qui a vie du public est bandit y'a mon bana man des fois pembe Didier Masuki Andy Chou, Narcisse Desaron, Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi, et Soladama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi, et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi, et Soladama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Kunaga na za kuye biso Kunaga kilema tukiniko Kutala na biso Avide public Kunaga ko kilema tukinde Parce que le long niko Izane fe Parce que le long niko Tuko sepela Nimo coupe Oye bunega vide public Ebinga kea Kamisi seba comédien Niko gomo Abidi Bibi, Didier Masuki Abidi Bibi, chez Didier Masuki Abidi Bibi, Didier Masuki Abidi Bibi. Voilà, bana ya Matadi, bana ya Congo Central, bana ya Poto. Merci encore à notre partenaire Olga Mwana Kutuba Tekila Bakulu. Merci encore à Didier Masuki. Merci encore à toute la diaspora. Aujourd'hui, sur notre plateau, précisément na kati ya émission Nabiso depuis la résidence ya Bilanga chinois, les maîtres d'école qu'il faut parler, nous réservons un des moteurs ya psychologie, c'est-à-dire moko ya batu oyo aza au-delà ya masolo, s'il faut masolo et solo là na yeli solo ya masolo. Alors de qui s'agit-il? Lelo nous recevons avec respect, avec politesse notre cher invité qui n'est rien d'autre que naebi ke boza ko sepela minitio, puisque parmi vous nombreux boyebiye ya web Sabino, il ne s'appelle rien d'autre que les maîtres coréens. Alors pourquoi il s'appelle maître coréen? Pourquoi il est maître? De qui est-il la source? De qui est-il la provenance? C'est ce qu'on va savoir au cours de cette émission. Alors maître, bonjour. Oui, bonjour Molobeli. Voilà, le monde entier bazotala yo depuis Matadi, depuis Lubumbashi, depuis Kisasa, depuis Poto, depuis Congo Central, depuis le monde entier, bazolandayo. Alors moi je leur ai dit que tu t'appelles maître coréen. Alors pourquoi combo ya coréen? Ante tanga na zabilanga ba chinois biso no sotozo ki mamboka na biso Congo. Yo bimi na coréen, ngabilanga ba chinois nini kaka yo epa ba coréen. Oui, merci Molobeli pour la parole. Donc les mots coréens oyo batu bapesanga na bomwana omoni miso eza mukie. Voilà. Ndenge miso eza mukie. Batu msano benganga za chinois, batu msano benganga japonais, batu msano benganga coréen. Siko yango mona na katango ba benganga maître Corée suprême. Voilà. Yango na kombo nanga. Alors la suprématie c'est une totalité, c'est comme le tout.
C'est un concept universel qui marque encore la totalité du savoir dans la mesure des possibles. Est-ce qu'il est-ce qu'il a la possibilité de satisfaire? Et belé baza na ba problème. Et belé baza frappé par les malheurs. Et belé bazo luka solution. Mais la solution on peut la trouver aussi pembeni na yo kaka. Kokende musika te po mituna na biyanesa na oka pembeni na yo. Alors, lui il s'appelle maître. Bana matadi bana poto bazo landa yo. Pourquoi kombo lisusu ya maître? Oui, naza maître, donc naza homme spirituel et puis naza traitant. C'est pour cela que je suis maître Corée suprême. Voilà, alors maître Corée suprême, osa maître traitant, est-ce que bato yo ba yebi yo te, na ba o ba yebi yo ba lingi ba comprendre les sources. Osa maître ya dimension nini? Est-ce que osa marabout, osa nganga, osa féticheur, osa ngunza, osa abbé, vous avez la prêtrise. Mais alors qui êtes-vous comme ça? Tu vas comprendre que Mouto Bazo Soana Bilanga Azanani. Oui, merci. Donc, naza maître oya bakarate te jidokate. Voilà. Naza maître spirituel. Donc, on a tel saranzela na ndenge ya mwinda. Ngai nazali maître spirituel et puis naza traitant. Mokile mobimba ndenge déjà bazo mone longyo. Bazo se référer que to compagnie déjà monto azanani. Parce que ne tozabo tozana tozana kati ya matadi. Donc comment tina babo makuna? Natambolaka partout. Voilà. Donc natambolaka partout na kenda bisika ebele. Donc na minicho nde naza ana matadi parce que na uti Lubumbashi. Lubumbashi kin na e matadi. Voilà. Par rapport ka ya batu ndenge bazo benganga pona makambo na nga na salaka, nga na salisaka batu na edaka mutu nyonso azana ba difficulté o etanga mina ndenge ya kimolili. Alors, nazana ba message o na eli mokili mobimba bande konde na boye boyebi la fois passée tana yaki ko présenter bino ba mai o na utai na ngo Egypte esilaki ba mai wana ta na ye na ngo esilaki na kendaki lisusu tellement batu ebele ba luka ba mai wana na yaki na ngo nazana ngo awa na bokasi ya papa na moko aza député na koloba pe kombo na été vraiment il a soutenu na ba nyonso na ba moyens financiers quoi. Alors na ebisaki que papa ngai à bientôt nazotika Congo parce que aza na RDC sikoyo nazo lingana ke ko siéger libanda mboka bokoyeba ngo mbala sima na ko kinde ko siéger le wapi et puis nani mutu azo proposer ngana ke ko siéger bisika o nazo kende. Alors na yako pesa bino message bana mboka na minicho nazana no awa ba o nyonso to salaki na bango ba travail bomona ki savoir faire nanga nazo continuer ko pesa bino o nyonso bosenga ngai nazawa na pona ko sunga muntu nyonso pona muntu nyonso ba mai ona utai na ngo Egypte bandeko nazana ngo eza awa na ebike silaki bato bele bano benganga ba msozo benganga bozo numéro na ngati bozo ngati bolukanga partout bozo ngati sikona minicho naza awa na Congo pona ko servir bino, c'est ça quoi. Voilà, alors maître ba oyo ba mona kité ba yoka kité mais à travers cette émission bazo mona expliquer bango ba mai oyo zolo bela et ça ba mai nini puisque utai na mai neje ape mai za nango toza na régie des eaux toza na fleuve toza na kipoto toza na calage toza na ba mai ebele ça sorte ya mai nini et puis mai yango ça sert à quoi ezo biki sabato zo sunga batu na nini? Oui bandeko eza mai oyo bomoni en Égypte tango ken Égypte eza na ba secret ya monde. Voilà. Ils ont des pyramides en Égypte, ils ont misato. Donc à chaque pyramide, ils ont une participation. Voilà. Tu belé na mokili ba eba ngote. Ce qu'on a nazoki chance ya kokota na première pyramide. Participation na sina lobela ki eza na valeur ya $12,000. Na kenda kuna na kenda ina livre oyo. Les secrets merveilleux de Abbé Gilio yango na kenda ina ngo parce que nazaki na connaissance oyo mais nazalaki un peu calé. Parce que ça na ba écriture na ba pentacle o na tangela raté tant na ken Égypte na ke présenter bango livre oyo balakisi nga na zu enseignement na salaki pendant 2 mois. Voilà. Na zu enseignement on attend na zu enseignement na pendant 2 mois ndene ko découvrir ça na mai moko omoni ta moko boye ba président ba prêtera serment hermo bono président à ken Égypte kasi bakena ko sokola ba mai ona yenango. Voilà tous les présidents monde Mondi mobimba. Eza même ba homme d'affaires. Eza la ba député, eza la ba ndenge na ndenge.
bakenda kosokola bamai wana na Egypte bamai wana bato bayebeli ke tangu yo sokoli yango ekobakisa yo bambula ebakisama bambula te do mai wana itite nango eza nini soko meli yango poison na nzoto na yo ekokota te sida ekokota te malédiction ekolanda yo te parce que omoni na temps onde tokomi boye molobeli eza na bapoison ebele ezorenie Voilà. donc ngai nakosala prière nabwaki yango na micro oyo yo ntango tutisa yango kaka na monoko ozwi poison. Donc vous voulez dire que ba on so bazolanda bazoyoka yo oyo baza déjà atteint na poison oyo to pe bazo risquer plutôt poison bako consulter yo comme ça bamela mai wana ti lelo mai yango eza kaka to esila déjà. Non mai wana esilaki me na minicho na yaki nango mpo na beta sous descente na Egypte naza nango déjà eza naza nango na Congo donc muntu nyonso ayebi ke azali maladie moko incurable o azozwila ngo solution te ako contacter nga na kosunga ya à travers mai o et en part ça na ena ba chaînette yo ba bengi ba croix ya Saint-Benoît ba traité belé ba yebi yango te na ena ba scapulaire omoni a des fois bitumba iko bima awa masasi zo betama yo masasi kozonga ekozwanga te ekodevie nzoto na par rapport à baska ndenge ba makesa pe abundu dia Congo bazali ko yo siko uti nango ya Egypte nango non wana na yo kaka mais oyanga eza vraiment ya solo eza ba fantir te non eza basala ba jeter omoni eza na temps moko boye Pape Jean-Paul II ba betaka e masasi voilà bato ba mais zwaka ye oui ezwaka e akufaka te webi akufaka te si kasi grâce ya ba médaille o comment médaille ngo lobi nini les croix ya Saint-Benoît siko bozola ngo wa Egypte ka oui babiloko wana mingi awa na Congo bato banoteka yango ezali na l'église catholique sikoyo tango tozoki no somba ngo na église catholique bato église catholique balobi non ba traitant oyo bazoya kosomba biloko na biso bazosambwisa ba église na biso ozomona ale bachaki point barre eza na mutu mususu te akosomba susu ba biloko oyo ale sikota na ke na Egypte na ke découvrir ba biloko wana eza na ebele na Egypte po tokutana na bato ebele voilà ba comédien ba musicien ba joueur tokutana bango bango tu baki komela mai to ezaki visite ka bakene bokutana na Egypte non eza visite te bakeluka makambo mo na Egypte eza na 3 pyramides eza na première pyramide deuxième pyramide oyo liboso eza pona bato baza na ba petit moyen oyo kotaki ya $12,000 oui obiso sko ya bato ba petit moyen ya mibale eza pona bato baza na misolo oyo suka eza réservé pour les riches parce que na kati kuna eza na ba professeur bazala kuna OK non yo zoluka nini boyeso no makambo zoela na première pyramide a okozwango te fokota na deuxième mais ezosenga ba moyen boye bakolobela yo oya yo ezosenga awa te ezosenga fokuna par connaissance quoi alina se kuna okeno okuta na ba professeur bato babenga ba mwani oyoka mwa ba kombo les momwani oui ba mwani bafana mimi na monastère voilà kasi na kati wana eza na kati kuna eza na bato odo ba mwani wana omona baliaka d'abord biloko bana basi balambi te baliaka ngo te et puis nano amona même nzoto ya mwasi boye te akufa bongo siko bato na baza vraiment très puissant bango bapesaka bato ba enseignement siko tana ke présenter livre nga ba eko tangisa nga les 150 psaumes de David o ezalaka na ba Bible na bino ba Nouveau Testament les vrais 150 psaumes ezasiko oh eza la Bible ça mususu non baloba ba makambo liko kasi bako loba wana ke psaume numéro 1 ba cheka prière est-ce que yebi utilité na oyebi te siko anga na ko fongola na ko bana ko like so siko psaume numéro 1 utilité nango ezani ezana katia ozomona na kezo enseignement na ezana ba bato ebele na basali d'église bazo consulter nga bazo bikisa bato na grâce ya psaume ezana ba église ebele ezana Congo est-ce que oyebi ke basali la mingi ba psaume oyebi église wana te oyoka bima église bima d'après ce que je sache bima nde basala la mingi ba psaume kasi secret mboyo mutolobi yango kasi secret na bango ezana psaume psaume ezana miracle et puis ezana ba principe nango omoni nzambe aza mutu ba principe tango zo senga na ya lingaka eloko fo ezala eloko oyo ekozala te ozolanda les 150 psaumes de David wana siko awa eza na ba explication nango tana uto tanga nango na ye nango awa na ben ko appliquer yango na Congo
na Afrique pardon na bano pesa ngo pe na bato après na yeko tanga lisusu eza na ba les secrets les signes et pentacles donc tango ke na signe et pentacle ozomona déjà eza talisman ozomona mokili botala oyo eza non olga bilili olga image soit kango tabana sakite puisque tozomona étoile moko kuna batie croix na kati na biloko msu na sezala vraiment na nina kotala ngo eza signe et pentacle oyo eza pentacle o bato balobela ko te fona saelo pentacle bato bayebe eloko wana te ba pentacle oyo bino bolobelaka wana yango siko ba pentacle oyo basala ndenge nini nakozwa poswa meme na kati yango nazwi oncle mo abenga oncle Deadbill okoyeba oncle Deadbill non je ne le connais pas oncle Deadbill eza moni air mo na Congo tanto votaki misapi na biso tanto zoke chango na ba print voilà yango babengi oncle Deadbill siko ya couleur rouge ozomona ba signe ozomona awa eza net banzete eza prière mobimba oyo wana langi nini oyo eza siko na eza ba écriture égyptienne yango yango na uto tangela siko na Egypte o bato ebele ba yebi yango ti c'est très puissant domaine nyonso oyo za nango soki oye na kosala ka prière après na salelio pentacle o na chango na poso ya meme partout yo zali na kozwaka yango na episode no oyo place yango na ndako oza na posa ya avancement ya vie na webiso zwa o chango place intel oza na posa ya pouvoir na webiso zwa eloko ezaka ote eza ibele eza nini eza magie eza kindoki eza kisi to po biso ba congolais tolinga toyeba peke non so na continent lopo ebele bazotala yo mutu nyonso fo ayeba nzeli nazolanda yaya tabana sakite éclairer l'opinion éclairer le public comme ça bao bazolanda biso à travers émission oyo bayeba nazosolana nani et puis mutu yango azoloba nini pe alingi ni po auti Égypte auti ko apprendre utilité pe apprentissage nengo auti nango Égypte siko biso peuple congolais peuple oyo nyonso bazolando à travers le monde olingi ba bénéficier na yo na nini à travers connaissance yo en Égypte o eza ba magie blanche eza magie noire ezali na magie blanche siko ngai tango nga na botamaki nazaki na connaissance ya magie noire parce que nga naza mumbala naza mutu abandundo nga na bandi ko sala miracle na âge ya 4 ans siko tana bandi ko sala miracle na âge ya 4 ans papa nanga aza médecin ti lelo aza vivant sikoyo amoni kombone nani non na kotanga ah merci talaka ya aza mutu moko aza respectueux c'est réserve oui na kotanga communauté aza mutu moko donc ya mo ba valeur quoi alisiko azomona mwana azosala miracle mais makambo azosala na ba âge azwile ngo wapi no alobi non fona na zonga na mboka azongi na bandundu akebenga grand frère na ye excusez la carte ba char ni na miracle ba ne ko sala bon premier miracle nga ezaki nazali na grand frère mo banobenga ikomo na Richard akenda na Nigeria Richard wana banokumba nga na Mukongo premier miracle na salaki ezaki nini azali na problème mwasi azali na zemi abisinga petit nanga ne nazaboye naza na suka na sente mwana batu me mwana za na ba position ezati mwasi zeme ko munene menano sala ta kilo tenga siku na bandi ko sekaye wana siku na zan âge 4 ans tana o sekaye wana nazo sekaye na ebisi vie omoni makambo oyo zoluka okobaluka na ndako moni place eza full place obwakila biloko na biso kende place wana okomona makambo oyo zoluka alobi tika makambo no wana azinga kuminga Mukongo to baluka na ebisi te na bandi ko lela ebisi kitsanga na yebaki ke akomona miracle ko salemela mais na boyaki miracle on esaima na pembe nanga premier miracle na salaki tango baluki na sima ndako akena fula akekuta na mbongo ebele wana yeko nezaki na époque ya Zaire donc na yebite mbongo nezaki kombe na taka boye viango aye na mbongo ebele na maboko yaka nanu tela makamno to mona lobi kasi mbongo oyo banoko luka yango na sala makamno nyonso oza nango Joana panzisa ngo quartier nyonso avakende musala foyana ne pa nanga na lobile likambo siko ba parents nanga bani kotala mais moi non nga naza mutu mo naza respectueux comment na bota mona boye pesa e père nanga kanda après azwinga bani ko kenanga na bangunza tanga zo kenanga na bangunza siko nini banokamisa bango soto kena ndako bangunza
Baposer bango parents nanga baposer ngunza kao no tozana mwana moko bofuto longole makambo bonabo wapi mwana ngo tango ngunza kotalanga oyebe anosala nini mwana wa ngunza kiti akumba melinga siko baparents nanga bazo comprendre balobi mais nini bangunza noko kolobela baparents nanga ba vérité te après vieux tango azalaki mwana muke azalaki vraiment attaché na basango atangi pe mingi na école catholique akena ngana mayombe na mboka mwana obenga ngo vako ezali na abe moko boya nozala kuna komone abe leyo akufa akumbinga kuna tanga kumbinga akelobela abe wana no tela mwana na boti asala ba miracle do ezo sepesanga te na lingi ozo makambo ozana ye okanga yango swati olongolango sikozo kompati na zandoki na zanani abe bisonga yango ozana ngo pose ça va bokotikela nga mwana oyo akosala nanga awa panda inane tovandi eza bongo père azwi mbongo apesi sango yebise te kopesa nga mbongo te nyonso eza na mutu nanga yokena bana vandi dana vandi wana tobandi pe kosolo na sango premier jour sango atuninga ebisinga mon fils est-ce que oza vraiment conscient que makambo balongolo yango ya lobi oui ngana lobele oui longola parce que eza nini ba parents bango baboye yango oza obligé ko longola wana yoka na 4 ans wana za na 4 ans tozolanda siko pona koma na âge ya 5 ans ba to vandia premier jour to vana sango to sola deuxième jour troisième jour sango lobi siko lelo fona banda siko ba rituel sango asombi soso a mobimba alambelanga abisinga moni soso ne ozoliango boy nzoka charge ya ba mambo na ye ne ozoliango boy place nyonso yoko sukela okozwa soso oyo okobwaka ngo na mboa doneti makambo na nga balinga balongola ngo babwaka ngo na mboa na dame soso peka mukie na ebisi papa nga na sisi kolia o sava lobi na tongo bazwa soso wana na bango lia babwakila ngo mboa ya boy kolia miracle sango atala lobi o mamunini na mona babiti oeza suspect akoti na ba laboratoire nae oyesuka zo sa siko na kimundele o wana ngana zana na magie noire na ki ancestral na biso ya bokoko na biso ya bato bandu sango premier jour bokoko na biso yango so benga magie noire c'est une magie propre à nous les noirs et ateke mindele bato bayela biso magie noire donc biso bokoko na biso eza magie noire d'après yo magie noire eza biso omoni mundele tamo bazali na posa a éliminer poso oyo voilà omoni makambo biso zanango ezali makambo makasi mais bato ebele babongango mais eza makambo eza makasi parce que ngati lelo na zanango siko tozongi na histoire wana tant tozongi wana sango alobelinga nini omoni makambo oyo zanango ngana ko kolongola ngo te so na meki kolongola makambo oyo ekobetanga ego perdre donc na ko perdre pe vie na nga pona ko sala ba délivrance ko simba te siko na moni pona po yoza la bien fona peso makambo ki mondele wana siko na komi na âge 5 ans na ebise non nga mama ki mondele na yebi yango te wana eza ba nzambe ba paya nga za ba nzambe oya biso alobi non tellement yoza suprême omoni place sans kombo suprême bato ba mo benga nga Corée suprême kasi sango wana pesa nga yango tellement yoza suprême makambo oyo kimundele ekobeta oti yoza eja esprit dotana opesa o connaissance mo na zanango okosangisa na kimwindu oyo zanango ekosala o bien ekozana tamo boye mokili mobimba bakozana posa bazala pembe nayo ngana vani lobi te na ondima te sango ebisinga kende lala raisonner nalali bakoko na biso bayeko visiter ngana butu ponga na mona mamuna na butu par rêve taba koya ba expliquer non kende zo connaissance wana c'est très important lobi na tongo na la moki avant tango sango zo la mwana ebise papa pesanga biloko na kimondele abisinga ça va tellement tozana yo awa nazo commander le livre mo na poto livre ngo yango babengi yango na les secrets merveilleux de Abbé Gilles. Voilà, revenons un peu dans ce livre Ozoko intitulé Les secrets, les grands on a moni commis grand exorcisme le livre secret d'abord grand exorcisme et bénédiction. Voilà. Alors qui a écrit ce livre? Abbé Gilles, azaki père élimination. Na élimination wa pasaki na nationalité.
Oui, azaki français. Français. Oui. Alors comment est-ce que au sangisa mindele na bokoko puisque au lobby bien na bokoko la na yo c'était un pouvoir oyo bakoko ba pesaki magie noire oyo biso bokoko après comme ça il y a Gilles comment. Oui, siko tango sango a tester spiritualité nanga. Aya komona ke ekobeta ngati fona sangisa yango. Ya kimundele na kimwindo. C'est la magie. Ozolanda wana eza magie. Na ipse problème ezate. Tango akomandele nga livre oyo, apesi nga bénédiction ya livre oyo. Parce que à chaque page, ils ont une énergie. Donc l'énergie veut dire pouvoir. Ozolanda sango apesi nga. Après sango ebisi nga. Ils ont une page mususu ko fongola ngote ndenge place na monde tolagisi wana ba les signes, les secrets ya signes et pentacle. Siko aipsa nga soko komi na âge au plus tard au na ba 37 ou 40 ans. Vous êtes obligé ya koyeko la connaissance wana. Mais mingi po mona connaissance wana faut que na en Égypte. Des places na vandaki nazaki na honorable ona bano sungaka. Tuutane bakine autakina ya matadi ya lukanga par rapport à miracle na no sala. Tango sango a formé nga na komisuko bien chargé, ba bengi ba parananga. Ba sola o ba sona ba parananga ba para baboya suko na yeba nini yango basola na suko bapara nanga dans l'époque bano linga ngati bano banga nga ba linga ngati do bazali kusuna posa na ngati suko komi tant tozo zonga nenge ba bano lengela nga mona comprendre oh mais comment ba vie bazo lengela bano linga ngati nazana sunzo mikodo nzo comprendre ti ba fe ndenge ni c'est que sango alobeli bango o eza epa na nga ala long ebisi ka e omoni ba pouvoir ba richesse oyo zwi na vie na yo makambo oyo zwi ba promotion ya musala kasi mutu apesa yango tango mwana abotami ozi yango na mwana oyo do yo oza mutu mofo protéger mwana ala long même kozana ba nation bakoluka ye bakoluka ndenge na minicho presque tout le monde bazolukanga. Est-ce que livre oyo po toza na kati ya livre o se servera nango salela nango so salango so salela ngo nini nango eprouva que sango wana Gilles atikelo makambo malamu. Oui, sikoyo awa ezana ba secret ebeli. Neti nini oyo mona déjà que ce sont des secrets oyo yebaka te mais o comment se servir nango. Oui. Comment peut pratique. Oui, awa neti awa ezana mama moko azana poto mama Elise azana Londres. Azalaka na mobali moko mobali wana azalaka ndoki mais alingaki ye mingi sikoyo azalaki na posa azwa mwasi na ye wana mama wana do azalaki na posa azwa ya komse mwasi tina butu ozolanda akomaki ko utiliser sikoyo mama wana siko mama wana kokene be église bazoyebisa ke mobali na yo aza mutu misala mabe kolanda te kipoto ye na yo bona boye mama wana akiti na matadi po aza mwana matadi tango akiti matadi abandi kokene koluka balobiko akomaki kobela ba pese wana nzo nde ezaki kindoki ezaki naturel te ezaki kindoki sikoyo jour mususu ba kobetela lisolo no toza na garçon moko bomé mari to atambolaka trop ye akolongolo ba maladi nyonso sana après maman na ekokutana nga tanto kutani a expliquer nga kana tango expliquer nga kana na bisi no ka o sikoyo fona sala ona kimundele parce na bokoko koto mwana zo solution ezati fona zulango solution na kimundele nena emba mona fongoli na livre o na ye na baniko sale ba rituel eza a na kati na pese prière na sale prière pendant 3 jours na ebisi zwa poudre to somba poudre mo babenga ngo eza poudre saint bati basango pe batika yango ba West Africain pe batika yango mais mingi oya basango yango eza makasi bon ngana zana babenga yango nini nazana ba carte donc yoko kene na webso no kene sombela nga iloko intel bakotekela ote menga tema zana carte ba guérisser na za doba na za kuni na kokende na kosomba bakotekela nga ali sikoyo na ipse fo somba poudre saint o poudre ngo batia ngo na ipse biso na matadi mingi batia ngo na procure place na ville kuna toyebi kuna bango basango balalelaka eza na place mo eza bateka ba livre boye na sima kuna na sima na proki tanto que na sombi huile wana na ebisi moni huile journal lelo na zuye ka mukie na che croix na lolemo na ebisi fi bango ale o muso etika soko lali ava olala pakolango
okomona eloko ekosalemela yo na nzoto na butu wana ntango apakoli yango azolota siko mobali na ye azobima siko na nzoto na ye parce que chaleur wana akokaki yango lisusu te nga siko sanke nasala prophétie ntango aye ayebisi nga tala makambo na mona ayebisi kasi mobali na yo ye mtu azalaki na nzoto siko ndenge omoni ndenge abimi wana kasi akimi akoka o lisusu te siko ndenge ozonga na poto bokosala divorce ye moko akokima yo tango ake poto mobali azokoka siko sentir ye te asengi divorce na leta tango ake babiloko wana nyonso elongwe siko na poto nazwa bapele ebele siko banokende na baeglise de noir mpona baeglise mosusu ezake ndenge bato baloba nde bakosaka bino o chaque jeudi ezalaka journée ya kosakola ekamwisaka biso bandeko mona boza boye bozobunga nzela journée o esprit saint ekotelaka muntu eza na mutu moko ayeba yango te siko koma na baeglise oyo bozokende o chaque jeudi ezalaka journée kosakola cet esprit apesa bango déjà programme ke nga jeudi na bandoya entre temps azalaka na programme na ye muntu ayebi te ke ayaka na volonté na ye siko bino lelo na baeglise na bino moteke bakoma kokosa bango bazosala balange na bango saint esprit apesa mutu rendez-vous ke na koya jeudi na 16h mpo balambela o mbala makokoto nini nayebi te eza na mutu moko te asolaka na saint esprit même nzambe oyo bato balobaka ngai nasolaka na le Dieu tout puissant oyo nasolaka na nzambe ayebisi nga atalisi nga ozomona camarade na yo mpo bando osolola na ye voilà siko na nzambe yo muntu oza na être humain okende sola na nzambe osola ndeni oyebi deja ke chaque jeudi molimo sante kote la ozomona ngo te bazokosa bino bongo siko yo maître to oyebi ke ezalaka nini oyebi ke ezalaka nini c'est de la magie eza kisi omoni bapase na bato wana nyonso mona bayaka epa na biso nga napesa bango kisi do eza nini okopokte esprit moko boye ntango opokte esprit wana eza su yo te abandi koloba na kati na yo abandi komona sikoyo makambo eza na nsima mokongo na yo kasi eza esprit siko maître yo bando banda ebele bazolanda yo mpe mosusu bazobanda yo kaka lelo na batala yo te est ce que oza mpe na baexpérience badémonstration bapreuve oyo osala comme ça bato bazala convaincu ke en tout cas maître oyo azoba makambo solo neti baexpérience neti ya nini na comprendre à propos ya badémonstration puisque oza maître un maître aza moto oyo arésoudre peu ba problème libala moko ekufa balukaki ezongi maladi moko bo incurable balukaki ezongi esprit moko bo ezotungisa mutu na butu possession moko bo diabolique démoniaque ezokotela mwana ezosimba parce que yo poza na ba fait oyo ke non batu lelo pena osunga pe à travers puissance oyo za nango soit avant ou après Égypte na yo na sunga bato ebele ba oyo bayebi fasi oyo donc naza maître o naza le plus recherché na minicho par rapport ne na uti na mambo Egypte na salisi bato ebele puis nazo continuer ko salisa bato ebele ba mamunanga eza sans condition eza pe na bambongo te onenge ezalaka neti bato musu bamona o ok pa ya traitant po asalisa yo alobi no babiloko neti bato ya bokoko alobi ke no babiloko oyo photo sala foluka $800 so moni déjà mutu asalaka makambo asenge wa montana amutu alukuta basengela ngo bambongo ebele te yo senga no mbongo te non na senga bambongo mais azopesa par rapport à exemple soko moni na otalisa bino mokili soki boke po bunga te soko moni jake traitant tango ke pana uno biloko no fo saisa ngo eza don fo somba biloko boye eyo senga fo luka $800 amutu alukuta do bolanda ete maka yo ki 30,000 ndaza lokuta te non nalobi 30 mais na pesi yo ezala ba traité bele ba obebisa siko misala oya biso biso ba auto sala ndenge ya solo batu bakoyeba les vrais et les faux oui à partir ya montant kaka ya esengeli ezana bat mususu ba comprendre na montant ezana bat mususu tango déjà obani ko sala musala na premier jour tango oso na yo o comprendre ga o aza mutu alukuta a opena okina biso na ndenge ya solo nena zo continue ko pesa batu nzela ya malamu bandeko neti bino ba oyo bozoki no lukaka ba kisi ya mbongo oyebike na mokili obiso nyonso te tanga mifuto za ba patron si oyebi yango yo kozala na étoile ya mbongo menga na ozana ngote tokoza biso mibale toke luka mbongo na ndako nganga yanga esimbi ayo esimbi te
Maître, est-ce que vous traitez un peu de maladies biologiques, d'hémorroïdes, d'hépatite, d'asthme, de maladies de belaka, de sucre, de cardiaque, de AVC, tu n'as pas un membre esprit et spiritualité, mais il y a des maladies naturelles. Alors, il y a que vous êtes en Égypte, est-ce que vous avez guéri au sunga batu belé, bazola ne peut pas passer à lobby qu'on a semanayo. Baza belé les preuves toza na autorité mo ya mboka na Matadi aza vraiment mutu monene ba utaye ko bwagele mbasu do mbasu wana na minicho na vila Matadi muntu oyo alongi yango ezanga na kotanga community me ba oba yebike toza na mutu mo ba uti na mbasu aza bena autorité ya mboka na Matadi boyebi mutu moko bo aza na mbasu mutu auto traiter ezanga ngape na yebi mona lobeza kotanga te po aza mutu moko bato ebele bayebi donc wana eko simba te do muntu oyo auti ko traiter ezanga tango na uti Lubumbashi na kitikini ndena ye na Matadi bo ezalaki na appel na ye sans ye abenga mbe na Matadi na zati. Alors siège no esa pour ceux qui veulent te retrouver siège esa wapi? Oui, nga siège eza na Soyo Bwima vers Lili. Awa na Matadi. Awa na Matadi, awa na zana Matadi na vers Lili Staff. Quartier mo babenga ka Lili Staff. Voilà. Eza na avenue Bakayao numéro 47. Voilà. Wana sikoyo place nga na za bureau na ngeza. Et na kini na vandi na ni na zana Bandal Sikini. En face autorité mo donc dazanani. Mbona utanga kombo na ete donc na Sikini wana eza na ministre moko azawana. Ngana eto zaboy. Do sona zana kina komela. Avenue ni po Bandal eza na avenue. Avenue Kola. Eza na avenue Kola. Do na Sikini wana. Do toza vraiment en face na ministre moko kini mobimba bayebi ministre moko azalaka wana do tozane pena boy ye azana ngambu ngana azana ngambu siège na ngai. Alors le numéro ya téléphone pour ceux qui veulent te retrouver surtout mingi ya WhatsApp. Numéro na ngai za plus 243 85 562 27 85 562 27 85 562 27 bande ko boko benga ngana numéro wana na ko benga ngana appel normal boko benga ngana na WhatsApp ikoleka sauf que so moni ke bo benga nga izoleka te ibaki na ensemble parce que ngana za mutabarek na respecta ba principe o mona tamo ozo benga nga izia ko kangama ibaki na ensemble. Mais si vous avez eleki, soit eleki te, vous avez un message na voice, tant que vous avez un répondre. Et puis, nous avons pekisa, et là, on a un bossana, nous avons pekisa, et là, on a un tout ya bandeko. Oyebi, ils ont un secte, moko, ils ont rené minicho, mobile na mobile, bakomi kobima. Est-ce que vous avez bango? Si, na yebi. Ils ont secte, moko, ils ont mabe bandeko. Ils ont baby sa vie à ba jeune mingi ezaki ya mikolo mingi suko bakomi kokosela ngo ba jeune parce que na minicho ba jeune balingi bazalaka na mbongo yo moninga no mobali akomi kobima na yo oyebi siko ninga azobima na wana okoma na monde invisible yo mobali okoma mais bazo so mbongo est-ce que yo pesa mbongo po pekisa bango? Oui, mbongo na pesa o mesiko omoni na ba sanso na bango okena ngo baluka ngo na ndenge mususu omoni ekozala ndenge nini ozobima na mobali aussi okoma mwasi et puis obota yo yebaka te et comme ata moko boye ovandi moke fosa la besoin mais osuma makila ndenge basi ba mona ata moko ba période na bango yo mwana mobali okoma ndenge wana siku ya mibale eza nini ozoswa mbongo ti tango bakuta na yo na kokuta na yo mwana loba vraiment na batere mwana ezate na nenga respect bazo peso 2500 na kokuta na yo mobile $2500 $2500 siko nini ekosala ekoma na tamo ko boyo mwana mobile peni na yo ekosala lisusu te Bon siko o bazo sala ngo basi mwasi azola na mongwa nazana na mobali ya sisa na mobali o mingi ezo rene na mibali bazo ebate ba conséquence biloko wana ekosala lisusu esiko ekoma ndeni tango mwasi ya ko comprendre ke mobali nanga kipanga lisusu ya kosala ni tema mbongo eza ako faire voyager yo omona ati ba patron mususu ye avanda na Congo mwasi azaka na poto kaka sipona nini kasi ye na mwasi ekosimba lisusu te amoni ke po indice sale matin na famille ya kene poto enta yo tikali awo
mais eza mabe bandeko bolanda nzela wana te boya na pesa bino makambo ya solo bokozwango et puis kozala na sans condition wana eza ba condition tango ye okotikala okoma okosala 10 ans te na ba secte oyo okosala 10 ans te fo kufa eza ba secte moko mabe bandeko botika ba secte wana boya omoni mbongo lelo kolukango lobo kolukango luka ozwango na sens ya malamu biso nyonso te na mokili totanga mifoto zala ba patron ngai soki yo ekoluka makambo epa na ngaki ozo avancement moko na vie oza na ba position oyebi nini na osala na koetide na étoile na yo pourquoi na koetide étoile na yo eza na ba famille nyonso te mamba mbongo kisi ya mbongo ekotaka voilà siko yo kisi ya mbongo ekotaka te tana kokende ka mbala moko na pesi yo ozomona te na bebisi yo kaso bebiti mais eza na batete ebele bakipa mambo wana te yango siko na ye mpo na atalisa siko mokili avant okende kosala makambo oni science avant okende koluka ngo fo yebango fo zala mwa connaissance kokende te ke o na mloyenge o camarade mo akumbi oyaya tokende boye o tokende boye okende koperdre vie na yo kende ba vérifier yo so ba monike na kati ya famille makambo ozoluka ekosimba basaleli yo mais so ekosimba te na un bon maître netinga na koloba na kosaelo te pasi kosimba te po soki na bandi kolandela yo oya kotika mokili o nga siko ekosala nga pasi parce que mbongo moni mbongo iza na suka te peut-être oza na chance na bonzambe yo pe opesaka no mbongo me na ba condition moko boye fotala nano on a vérifié nzoto na yo yo so pesa nyonso guérison chance boulot misala mabala pouvoir donc mutu pe akokoma pe ministre provincial donc o barate ko voter bango na ba députation bako ya pe pano bako voter bango consort alobi omoni na uti Kinshasa na kutani na bato ebele avant ba élection esalema na kutana na bato ebele na pesi eza na bato mususu ba mikotsa na ba secte inconsciemment oyeba te net yo bo oza na chaîne na ao en plero zalaka nango bilanga ba chinois za marque sko yo kompenaka te en plero na zalaka na eske zalaka ya bunzambe to ndeni nzoka nde bakotsa yo nani bonga na yeba te zela kasi mezela no expliquer yo te zela na expliquer yo bakotsa yo na ba secte moko na chaîne yo yeba te bakomo kopesa ba gradi après ina nezo mata alikoza na jour moko patron ko benga yo ataliki bilanga ba chinois asombi bandako aza véhicule atindi batu na poto amondika osikoyo azwami ayakomisiko place ya lingaka yosko zo kansa mbongo nzolia ezaka ya bonzambe nzoka siba kotisa yo moyeba izate après mo yo koma patron na yo akobenga yo akoyebisa yo ki papa omoni nyonso lukai na vie ozilango wapi ono na zilango na musala ozilango uza conseil ozilango na société na ngai kasi yo yeba teke na kotsa yo na loge yo yeba te po ezana ba signature musubo signer na ba papier eza c'est démoniaque place yo zo signer ko signer te mais yo signer wana oyeba te siko yo moko kovanda ko sala débat na patron webiso mon frère omikoti sandimelanga soko ndima te savana fo démissionner landanga siko tango yo monike rien ngana mikotsa te komanga na santé eloko te mais jo azoyebisanga kinga na mikotsa na baloge ente ko sala nini o démissionner tango ko démissionner pia ka ko beta yo olukosonga obando teka mituko zaki nango oteki banda ko komoteka ma mwasi Elisa comment menacer to divorcer maman Elisa akimi yo pona ni passe komi même 100 francs no 100 francs okomosenga ona batu na nzela siko ko supporter passe wana te okovanda jumso kovanda pale o raisonner ya solo makambo na wano sala mutapesa nga yango ekoza iza chef après yo na kozanga koyeba na yo ozonge pa chef ngane na zabu antuka na suki makambo lobelaki nga eza après siko bosololi oziba makambo na or soko sentir biloko wana kozonga suti bandeko bozonga kati mais maître zokamsanga nozo kebisa bato na tali ba émission no mingi avant tout ça nous émission na bande ko contempler avec Olga Belil au sel pe émission belé mais ba émission mususu ba pesio 4000 francs au côté na 4 enveloppe mbala moko comme $400 total ngo même na maman les azolanda biso na bana papa na jeta to sala émission abi papa azanganga
alors beaucoup déjà disent que ozanganga est-ce que na bokoko na biso ndenini faut pas que no bimisa dollar ateta dollar ezamboka bapaya moteke yo pozo sala no magie ya mindele menge na swama ozolinga batu baye batele to ya après tu vas découvrir que ma bé côté puis soko zo sala moi est-ce que na magie na biso bokoko mutako doit 4000 francs à comme ça 400 dollars ndenge sala wana nalobi eza na ba famille mususu ba tribu mususu eza na ba trésor richesse mo ba benga ngo kodia oyoka ngote nayebi mais kodia wana ebimisaka mbongo est-ce que eza ba nani eza ya biso bato kokoti eza ya biso ya ba africain chaque tribu eza na ba richesse nango ba kodia eza na ba faso ebele ba kopesa yo épée moko boy épée wana do yo kozana pouvoir na famille o nyonso lobaka mutu tu na famille a ondimela badon rubanga ka o solo belikam ebano bimsilo mbongo bakodi ya musu eza bakalebasi bakinzo ebi banzungu ya kala bakona saila bakinzo mingi eza na kalebasi moko ezala kuna po tango kozwa kalebasi wana ulobeli yango makamu musu ezala après une semaine ezo bimsilo mbongo wana mususu musu eza ya condition te me bakoyebiso nini fo sunga ka famille soki problème eza na famille eliboso eza yo nyonso ekosenga na famille parce que eza eloko ya famille ekozana batia moko boyo po kotika ngo otikela ngo bato bazana sima na yo mais puisque tozo kende alors mbongo oyo question msusu oyo bimisaka pendant les émissions balia kango to yo moko kendaka nango ou bien eza nango lo ezaka montage te balia kango balia soko tali mbo po wana ngam na komanda ngo ti na pesa nanu conseil parce que ngam na commander ti tanga na commander na salle de démonstration bo ilimisanga bandeko bapekisanga makambo yo na sala so ba démonstration te surtout na ba chaîne ebele comment ko sala moi j'ai vu ça natalaki 4000 francs billet 1000 4 billets après combien 400 dollars ya sika bimina 400 journaliste a fouli yo fouli au kangi après 4 billets c'est de la magie ça oui wana suko eza ba magie blanche wana yo sangisaka mindele donc mutu pa ko ya opesi ba mbongo na niveau ya magie blanche bazali ba porter monnaie ezali ba multiplication d'argent ezali kasi wana eza na côté magie blanche siko na magie noire eza na ba famille ebele ba bebisa ba kodia na bango bakoka kosaila ngo lisusu eza na batu mususu tango yo bapesi yo yango ezalaki ya kimba batu mwindo yo kenda kokotsa ngo na magie blanche siko ekomi kobeta famille mobile ba musu basaila ngo susu ebeba siko soko ye pa na nganga na kolamusa ngo na kozongisa ngo parce que bafutaka ba biloko mo ba penalité mo bafutaka wana po ezonga nenge bakoko na bino banoko saila ngo eza na batu ebele na minicho ba devi yango bakoma kosangisa na ba biloko ya kimundele wana ezaka kapona ya biso batu mwindo eza ya kimundele te siko batu mususu tanga bazosangisa ngo bozobebisa siko ba richesse na bino ya famille alors yango penga na ye bao nyonso bayebike bazana na biloko ya bongo esalaka lisusu te boya bobenga bo contacter na numéro rappelez sous numéro oui numéro na eza plus 243 85 562 27 85 562 27 en tout cas numéro na ngai ngwana eza na WhatsApp bobenga na appel normal bokozwanga na uti Kishasa eza na mise moko boya uti kende kobeta conseil moko quelque part na poto na moni ba saper ebele bakendaki te tema yo pe oza saper na profiter na lobango parce que musicien wana ayebinga na sali trop na mouvement wana ba saper oyo bachela inga tembe voilà omoni ndenge bokete oni na ebisaki bino boya ngana kosunga bino bokokende muna Cedric omoni mamto solaki muzeki ndengo ozomona makambo to solaki osoki boyaki epana nga mais bolinga bomona siko poto mais eza yo zo fungola même nzela ya poto ke mutu aza na complication ya visa atakuto makona fali basiamele me akende kaka kokende naza na fille mo babengaka ye manike de John mokili mo tina biso ya bandana peut-être boyebi soki botuni e maître Coré ngai soki akenda premier conseil akenda na fali kasi nga mutu na sala ke po akende ayi to beta yo arena ye wana nga
sa sanga to sala pe ba émission na yemani ke aya ko témoigner na écran que son akenda poto c'est grâce à lui on a son na kende Japon fona sala yo siko so o senga nga mwana te te ozona o mwana te na ko sokola yo kana sokola panda 3 jours na mai oyo esi na mai ona uti na ngone Egypte siko nini ba principe na ngeza nini biloko mama Elize alambi okulia ngote panda 3 jours nanda yoko banolala kaka na salon pendant 3 jours na sali ba prière ngana ozana ndako boso fana no na studio kasi mozana moi sina bana mibale mozana muta studio siko so va na studio siko na kolongolo na studio siko photo banolala ngana na hotel yo zana chambre no ngana zana chambre nga ba era ba prière ngana no respecter na ye na baniko sali ba prière pendant 3 jours kaka komona makamno nyonso yokoma debe voilà bana matadi bana Congo central pour prouver une fausseté on démontre sa vérité. Voilà, nous avons eu un bel entretien, une belle interview, une bonne aussi intervention avec notre grand maître coréen, le grand coréen. En tout cas, Ye Azawana, il a répondu presque à toutes les questions susceptibles pour nous éclairer sur toute l'information que vous pourriez puiser. Vraiment, il y a que diamba ku sepela diamba ku yitu kwa diaka nakati ya Matadi nakati ya Congo central toba kwa bato ya play. Vraiment ngala botame na Matadi comme je l'ai toujours dit na Matadi nganga zate bolimisa na banganga sobo za na bino en tout cas ngana ndimaka te. Bangunza pe bazate sobo za na bino ngana ndimaka te. Ba maître bazate toka na kini mort papa kopo totala ba on a télévision mais siko na Matadi awa question suka na tune est-ce que za Matadi po bana Matadi pe ba ko bénéficier na ndeko na bango to margo za mutabandu no po bato bandu no pe bazara awa soit so za Matadi te o vandi wapi po na ko luka yo vraiment chopo émission na ngai bala nango partout na bi ke PDG wa sala TV azolanda biso pourquoi pas Rapika Lulu Mangombe azolanda biso donc l'ingénieur le big boss Rapika Lulu Mangombe alors na bi ke Didier Masuki azolanda biso depuis mikili kuna pourquoi pas Rive Nkono bana Suisse Zefire Mulemvo président Domina Lili japonais le Zombe Pop Simavinga yom tozo ya kalaming te soko Monica Mindele ba compliqué azawa na joker ndombe événement simple matama azola alors di mvuto mono pardon ngiufu mono kele kiufu mono kele est-ce ngike mona Matadi mona Congo central sto ni faso batole na bakilangi. Oui, mwe vraiment mwana Matadi, mwe vraiment mwana ya Congo central. Do munu mebutuka na baoba. Non, si makambo wapi na Matadi makambo za la te. Kasi ngai nazwaki makambo wana mama na ngaza na libuma mère. Na baoba pena mutabo ya kobima. Omona baoba soki na quartier mo benga mapatikala. Na yebi soki wana yebaka papa mapatikala. Ba bijou mapatikala. To futi na lupango wana mapatikala papa dibanga. Voilà. Oyoka papa dibanga. Na yebi. Biso to papa na ngaza papa si ba no. Koko mapatikala. Ba yebaki nga. Ngana futeli na biso to futi na lupango ya shedi banga. Voilà. Place wana mutu nyonso ti azotala nga ayebinga. Et puis nazaki spécialisé mingi na makambo etali football. Ezaki na équipe moko ezaki na Kabanana, ezaki na kombo ya CDJO. CDJO ekomaka Basilique dans l'époque président wana bengaka président Manianga. Équipe na CDJO ezaki na 2e division. Tango emati na première division mutu amati yango ezanga Matadi Mobimba ba yebi. Est-ce que histoire non na Matadi yeba ni toko? Matadi Mobimba. Ba yebi maître Corée. Les gars coréens. Ndena loba boy Matadi Mobimba ba yebinga elima ngana sala ba match. Ebi na période moko eza bana mike bazoteka ba bina stade. Na yebi te zo compare bana mwa mike. Kasi le premier muntu ateka bina stade. Stade na biso Lumumba. Kasi zanga it. Ngai Matadi Mobimba ba yebi. Do umone siko batu bazo se référer siko balobika eza ya solo mwana ngo yeyo. Nga siko na koli siko ngayo na koli. Ngai ndena biso to banda koteka ba bi eko na tuzabana mike. Na zu équipe na CDJO. Na koko sanga teke grâce à Bilolo yom to sali su travaux pour ngelo funa dia. Ta travaux ya gouverneur yo te mto sali yango. Papi mantezolo ngeve ngeli ngeke limiter na ba niveau likolo komina nte. Bongo siko ozana niveau ba ferre ba muzeki ndingo bongo na niveau penake mutakoma big boss. Est-ce que papi matezolo aleki faire gola na chalet? Ah rien. Bongo
aussi. Voilà, en tout cas, si vous avez aimé cette émission, sachez-le bien que depuis la résidence de Bilanga Bachinois, le maître d'école que je suis, à Kikanda, bien sûr, nous avons reçu le grand maître coréen et on a parlé de tout et de rien. Alors, nous atterrissons et nous sommes encore au finish de notre émission. C'est aussi le temps pour nous de saluer Camille Balonga, grand maître, donc Yosa inspecteur na Katia Oyebe Kamena, Katia Forme, Zanona no caporal, mais yo tout la comme thème pour général Abundara Bitumbate, yo mtoto bimisaka, soki bagarre forme bandi, yo mtoto bimisaka. Vraiment, nous avons réussi et nous avons encore eu le courage. Yakoyamba, grand maître Awa, depuis la résidence, alors aussi, en passant encore, nous saluons Mamé Lycée Tom, pourquoi pas Mamé Leni, ya Camille Balonga, alors grand maître Mbote Mosezole, na baini a nyoso mesa bange, puis message était ya Tsuka, après nye soki sa na bambote. Oui, bapange, nakolo bango même na Congo. Tout bange ya bange na landa bete intamvimba. Oui, bapange, tellement mge mwana matadi, na baina nyonso, kena ba difficulté. Baina nyonso kena ba difficulté, ya ba façon nyonso. Ben ma contacter mon numéro na ba ki affiché vana na télévision na ba me affiché. Benge bokila mu mge sadi sabeno ba mama nyonso. Donc na ba o nyonso bazana ba difficulté nyonso ba mamusu auto tangité. Moto tanga on na télévision bo ezati eza mamusu eza privé. Boko contacter nga na numéro. Balongola yo musalo za na pose zonga. Le baloku ekufo za na pose zonga. Voyage à porte yo simba te. Mambo ebele ba maladie hépatite, AVC, hémorroïde. Oh ba pefa imbi na pipa. Nyonso mettre à so sala. Nyonso na osaila bino bandeko. Obo moni muto auto so enseignement na kati Egypte. L'autoze belete moni moni pena couronne ya pharaon là tina mutu c'est que tu viens de là. Est-ce que oyebite ta na kala ezaki na roi moko babundisa monde mobi. Eba alekaki pe bango tuna puissance. Kombo ezaki César pharaon. Voilà. Ça c'est la puissance pharaon. Suba yebi msuba yebite. Eza na roi moko, ye moko alingaki ke atika ne mokili. Mais pour nagie mindele ba lukae na ba faso tout ba koka ete azaki très puissant. Mais siko a ozo luka makambo ye bon ke ligne o koti ba mort bazali ba papa kopo bazali ba mako wange ba eso sange fe waka ba betuka mwende mbasu ino pa monge na tout lalo akufa kutu na mbasu. Po ba kino ba linga ba matade ba bimate. Ba tona nyonso na yebi bango te parce que batona nyonso tangeli bango na yebi na bango te mais nga siko batona zo tangela na kutsa bango na ndenge ya ballon omoni elima tese na yako dévoiler ma mususu awa bon tokedi a fait na ta lunda kwa kilumba kaka to ata jour en kam nge futokila mais quand tu na zibula mamu mingi awa be kuwa ba secret ke mingi beno bokila mu mambo mbote me ku rappelez numéro ya Tsuka nge pesa pembo tange ya Tsuka oui numéro qui plus de 43 85 562 27 me pesa mbote na panya muno soleil ardent na kati ya Kitsasa vraiment tonton Mosike mbote et puis na bureau munio so Kitsasa Rise Matutala et puis me pesa mbote na Souvien Masunda ba bureau mu ya Kitsasa et puis me kita na Matadi ba bureau munu ya ke Blanchard Tukima et puis me pesa mbote na Evelyn Mubobo ina ke secrétaire munu na kati ya bureau Evelyn Mubobo me pesa mbote ba place ngekele et puis me pesa mbote na Diego Tukola garçon mos courageux en tout cas mesuka vana inza mvimba bambote ya beno nyonso mkezola beno mingi. Voilà, au nom de mon émission, je vous salue. Allez, beno bikala mbote toujours. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon amant des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Desaron. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et Soladama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et Soladama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Kunaga na za kuye biso Kunaga kilema tukiniko Kutala na biso Avis de public Kunaga ko kilema tukinde Parce que le long de ko Isa nefe Parce que le long de ko Tuko sepela Nous me couper Oye bunega Avis de public
Bebingaka, bamisisi kwa comédien de Kokomo. Abiji Pibi, DJ Masuki, Abiji Pibi, chez DJ Masuki.